Salut tout le monde, c'est Fally Ipupa, Aigle. Aujourd'hui nous sommes le 26 novembre 2023 et il est 12h30 heure de Paris. On vient de se réveiller, mais avant de poster quoi que ce soit sur les réseaux, je tenais d'abord à vous remercier. À remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir nous assister, nous encourager hier à Paris La Défense Arena. Tous les mélomanes de la bonne musique, mais surtout merci beaucoup à tous les warriors du monde entier. Mais malheureusement, des événements indépendants de ma volonté ne nous ont pas permis de commencer à l'heure ces concerts. Donc, je n'ai pas eu le temps de vous délivrer tout ce que j'avais prévu pour vous. Même vous dire au revoir convenablement. Mais bon, j'y reviendrai un peu plus tard pour vous donner plus d'explications à ces sujets. Mais pour l'heure, je préfère me limiter aux remerciements. Vraiment, je suis très heureux. Merci pour la musique, merci pour la culture, merci pour le Congo, merci pour l'Afrique, merci surtout pour la liberté. Et on est ensemble. Je vous donne rendez-vous à Londres, ça sera encore plus big. Et à Bruxelles le 16 décembre, encore mieux je pense. Ça va être chaud. Encore une fois, merci à vous. On est ensemble. Aigle. Tokos. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Koki ko yamba papa ya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi. Totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro ozomona. Appartement, chambre, salon, cuisine. Moni kuna, toza na basali, toza na badouille, toza na nyonso tout. Congélateur, réchaud. Cuisine sur l'eau. Appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine na biso yango oyo cuisine eza na espace ya monene toza na congélateur toza na frigo toza na micro-ondes toza na cafetière toza na nyonso donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa. Oui, appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement, chambre, salon, cuisine.
Oui, appartement na biso oh mama bijou lobaka, appartement simple. Tous on a deux sortes d'appartements simples. Tous on appartement simple oh ezali ya $15 par jour. Tous on l'appartement simple oh ezali na $20 par jour. Mama bijou soka koloba $20 ou loba 20 €, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na $20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na $25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo, oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona, bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Tous on a problème ya maïté, tous on a problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga mama bijou, contactez mama bijou. Okozala jamais desi. Ndaku na biso ezali na sécurité assuré. Mama bijou lo bakanda ku ya $15. Zwa yango penza na valeur ya $15. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndaku na yo avant benga mama bijou. Avant ça osala à compte na mama bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci.